Congo ezangaka ba dossier te nzambe. Congo eyaka na ba dossier, Congo eyaka na makambo. Eyaka kutu na makambo ya mikete hein. Congo eyaka toujours na makambo moko ya minene. Wana penza Congo na biso. Balobi botama Congolais bandeko nanga oyoka elenge. Mosusu mona batu mosusu basilikaka balobi biso pe ba Congolais to lekisi hein. Mosusu pe bandeko nangai moi to lo bakeno biso ba Congolais pe to lekisi ezate parce que wana eza makila na biso to linga te toza ba Congolais donc eza nature na biso bandeko nanga kandenge boyebi kande na lobaka toujours et encore que soki ya koloba ezate na koya koloba te mais soki ya koloba ezali en tout cas na koya na pete nyonso pe na malembe nyonso na koya tobeta masolo na koya to solola na ndenge moko ya bien mingi na beta masolo ya tonton Jérémy Chabani te parce que na yebike azalaka moko ba comédien oyo amipesa kapenza respect à makasi Jérémy Chabani komona ye na barando te Jérémy Chabani komona ye to kokuta ye na mafinga te azalaka mutu moko amipesa ka respect mutu o amipesa ka respect en tout cas moi personnellement napesa ka épée respect parce que balobara toujours la charité bien ordonnée commence par soi-même mais ye moko déjà zo mipesa respect siko babiso oyo toya ko salela ye ba émission pourquoi mais siko ya lelo la famille kande na lobaka soki ya kolobeza te na koyate soki ya kolobezali en tout cas bo monanga na koya penza na pete nyonso lelo penza bandeko nanga na ye na pete nyonso kandenge zalaka na système moko bien na ye pona makambo ya tonton Jérémy Chabani ba mama ebele baleli bandeko na biso ya basi na ya mibali baleli na kombo ya Jérémy Chabani batu balobi mama Étoiline yo zalaka intermédiaire na biso international yo mutu penza osalaka keno soki likambo ezali obeti yango lisolo sango wana eke siko na situation oyo olingi koloba te olingi ovanda ka kimia bandeko nanga kande na lobaka ngana lingaka nanga koya kosambwisa mutu te na lingaka pete batu o bafingaka batu te na lingaka bango te na lobaka toujours soki omoni mutu azosala makambo mabe benga ye na pete nyonso bosolola to soki oza na besoin koya kosalela émission salela émission na ndenge ya bien oyo kosala keno mutu ayoki oyo zoloba s'il faut que mutu a changer na ye mais koya te keno oya osambwisi moninga oya ofingi mutu eza penza bien te bon makambo eza nini la famille ka ndenge toyebi biso nyonso manike ebele ya batu toyebi na minute oyo manike aza na poto akendaki na nzela ya ndeko na biso héritier Watanabe héritier Watanabe bandeko nanga bien qu'au début ça n'a pas été facile héritier Watanabe alingaki na ye alingaki manike te pembeni na ye mais eye kosala keno du coup toye komona kaka héritier Watanabe amemi manike na poto manike soki aza na kin biloba loba izalaka penza ya makasi te pourquoi parce que mosusu abangaka ebele ya batu toyeba situation oyo eleka entre manike na Cindy le cœur mwasi ya Koffi Olomide alors Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids
sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko kitoko na système moko tokos. La famille Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Gavker ayeli biso penza ba solution ya kitoko mingi makasi. Kandenge to yebi science yebisaka biso mingi keno mwasi akoki kobota ti tango okoma 50 ans ménopause ekotaka. Mais epa ya nzambe biso nyonso toyebi histoire ya Sarah abota azaki akokola parce que miracle ebandaki kolanda ye. Na Gavker pe bandeko nanga elongo na nzambe ti na 72 ans okosimba na yo mwana na ndenge moko ya bien. Kane to loba makambo ya kobota ezakaka kobota te. Bandeko nanga eza pe na makambo kanenge zalaka lelo o tokomi komona eza na ba papa mosusu bazonyo kwa mama kasi. Mona papa zaki na makasi contenu ya ba travail papa azo salaka la mukaka tongo matakita e ko salake ba papa ebele bakomi ya kolimba. De l'autre côté ba mama pe bakomi na bango ko imaima. Toyebi biso basi tozalaka batu moko ya ko imaima. Alors moi personnellement na boy na ngai libale kufa ya papa et na mama. Pourquoi? Parce que papa azoko kalisusu makambote et rozala bien papa benga Gavker asungayo na ndenge moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo na ye lisusu na ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Jérémy Chabani. Nini ezoleka na Jérémy Chabani makamu nini esali que non Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo. Avant na kota na mwa mozindo nyonso bandeko nanga ekozala mwa bien aya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to sala ba émission ya sika batu sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos Makasim. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Bambote nanga na ye moko mama Lisimpitu. Bambote nanga na mama Eugénie Zemanga ya ba Eugénie. Bambote na madame Madrine Mafuta. Bambote na madame Judith Diampovisa. Et sans oublier madame Basila Mboyo. De partout on en a Étoile Inès TV. Bandeko nanga toye na makambo a Jérémy. Bato ebele ba osepela. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo
y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka la famille ba mapango ya koteka yango yo. Kande na lobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupango, hein? Ezalaka toujours malamu la famille osombeli bana na yo lupango ata soki lelo tolobi nzambe alobi ke c'est fini okendo pema oyebi ke assurance ya bana na yo to futur ya bana na yo plutôt eza nango assuré. Ezalaka bien. $750 ya pamba oza na mwa place, bana na yo baza na mwa place. Ba otelengana te na kilelo. Esalaka pasi, hein, okufi, bana na yo bakomi bakuluna, bana na yo bakomi kotelengana ekozala mabe mingi makasi. Voilà. Kande na obeta masolo ya Jérémy Chabani. Toye komona manike akoti, kandenge tokotaka na ba plateau, yepe akoti. Ba otuna ye mituna, ale, baye kokotisa ye na mituna ya Jérémy Chabani. Mwaya na tia ba mingongo batu ezate, vi que na ba émission nanga mosusu naza ba mingongo batu mwa ebele musala na biso esenga kabongo te, hein? Yango mwaya na tia la bino ba voix ya batu mosusu ezate. Tant baye kotuna Jérémy Chabani, et baye kotuna plutôt Maniké concernant Jérémy Chabani. En tout cas, Maniké a lobby que Jérémy Chabani, il faut changer façon na ye ya ko jouaka. Pourquoi? Parce que façon na ya ko jouer ezo sungate mais ezo bebisa. Selon Maniké a lobby ke bango baza batu oyo bazo pesa éducation na mokili mobimba. Donc, bazo pesa éducation en masse quoi. Alors, ceux qui mutu pesa déjà éducation, azo éduquer en masse, il faut azala mutu oyo arozala premièrement façon na ya ko jouer, façon na ya ko loba, ezala bien parce que selon Maniké, alobi ke Jérémy Mangala eleki. Imaginez bana ba otala pe. Bana ba otala kandenge ezala ka to otala ba théâtre biso nyonso mwana ayekolaka na ye eloko nyonso akoyekwa eyekoli. Biso mikolo nyoto ezalaka omona ta baba hein. Bon moi maloba je m'excuse, moi maloba moko boye ya mabe omoni biso mikolo okipe yango te me bana nyonso bayokaka na matoi. Batiaka ngo na mutu omona pe lobi ye pe akomi kosala bongo. Yango bomona kata bana mosusu na nzela ba ofinga bana mosusu. Pourquoi? Parce que na famille na bango ba mesani. Ba yebike biso na famille to finga naka. Papa na biso afinga ka mama afinga ka. Donc bango pe ba moni ke c'est normal ya ko finga bana mosusu. Soki lelo toye koloba Maniké alobi, ce n'est pas la première fois. To mona ki pe mama Congo aya ki pe koloba likambo kaka ya Jérémy Chabani a changé façon na ya ko jouer. Parce que ba mangala na ye wana ba mafinga na ye wana ezo éduqué. To mona ki Jérémy Chabani aya ki ko répondre mama Congo ke soki lelo bana ebele ba baby bazana mutu na yete. Lelo toye komona pe Maniké aye koloba likambo wana lisusu. Bandeko nanga kandenge na lobaka. Nga de nature avant na ya kosala analyse na lingaka nanu kolandela avi ya batu mosusu balobi nini. Kande na lobaki batu babenga kinga balobi mama étoile siko likambo yo kokota ngo te. Na kota ki pe na ba commentaire ya émission yango, na kota ki na ba page ebele ya Facebook, place batiaki maloba ya Maniké nenga zoloba. Oui, c'est vrai. La plupart des gens, je peux dire, sur 100% ya batu, 90% ya batu ezalaki pour na oyo Maniké alobaki. Batu ebele balobi non. Jérémy Chabani azo lekisa. Parce que ba théâtre na bango wana ezaka ka biso mikolo nde tolandaka ngo te, mosusu tolandaka ngo na bana. Sikoton to landango na bana, éducation to exemple ni to kopesa ka bana. Batu ebele balobi bongo. Tonton Jérémy.
je sais que eza musala osalaka, je sais que carrière na yo ezomata. Ngana lobaka toujours que chaque fois que bénédiction eyaka toujours na bitumba. Eza na bénédiction moko te o eyaka ka boye, eyaka toujours na bitumba. Siko mosusu biso pe batu faut totalaka bitumba ngo ndenge ezoya na ndenge ya bien to ezoya na ndenge ya mabe. Soki bitumba ezoya na ndenge ya bien ekozala malamu bongisa. Soki ezoya na ndenge ya mabe ekozala pe malamu bongisa ezalaka bongo. Na kote ya Jérémie Chabani, musala na ye ezokende liboso, carrière na ye ezofulama. Siko soki de l'autre côté batu baoloba landa pe. Okoki ko jouer ka rôle na yo wana, mais olongoli ka ba mangala na yo wana ya mabe, olongoli na yo ka ba mafinga na yo wana ya mabe, mais munoko na yo ka ndenge ezalaka. Tomonaka munoko ya ndeko na biso Rosni Muchopi. Azalaka munoko mais afinga kate. Ekozala malamu tomonaka Mama Kalunga. Mama Kalunga azalaka munoko mais afinga kate. Paka Louis tomonaka bazalaka batu moko ya mangala mais bafinga kate. Pourquoi? Parce que bayebi ke baza ba parents baza batu. Baza na besoin ya ko éduquer à mos et rozala moi bien. Je sais que de ton côté peut-être on mona ki manike olobi tala mosusu yeyo akomi ayeli susu. Mais soki batu baleli pas seulement manike, tant de gens baleli na sujet oyo et rozala bien tonton Jérémie bongisa moi muke pour que makamnyo so ekende liboso ekende surtout na ndenge moko ya bien. Moi toli ka ndenge na pesa ka toli nga na mesana na nga na batoli na pesa ka penza toli la famille na ndenge moko abia ba mama ebele na ba papa balobi mama Etoiline siko mikolo yo batoli eza lisusu te biso tolinga kastoki tokomi na suka émission moi toli ezozanga te voilà. Moi toli na biso ya lelo eza pona ba mama ka ndenge na pesa ka toli la famille et osala pasi komona ba mama mosusu bazoyebaka te ndenge nini ya koservira ka mibali na bango. Mama, s'il te plaît, est-ce que boyebi ke na kilelo oyo eza na basi mosusu basalaka te? Aza na ye na ndaku du lundi au dimanche, du 1er au 30 asalaka te. Depuis tongo mobala ke musala omona ti mobala zongi mobala ozonga ba 17h. 17h wana nde okomona siko mama akomi koluka soki babula atia makala wana abando lambelaka mobali et puis wana alingi alamba nini pondu. Eza na basi mosusu baza na bapoto depuis tongo mobali akendaki musala. Ye tango monika keno awa nde mobali akomi na ndako ofongola porte ye nde apelisi siko ba resho na ye pour que abando lambela mobali. Abando lamba nini abanda kobongisaka ba Thompson kote mosusu asalaka ngai wana zoyebisa papa vanda na nukuna tala television nazoya na osalaka biloko ya mbangu ya obo mona ka biloko mosusu ezata na goûter. S'il vous plaît ba mama to bongisa to bongisa s'il vous plaît. Libala babatela kango libala ezalaka place ya koya ko sakanela te. Eza ba place te ki koya ko sala bisala sala na yo te ezalaka bongo te. Oyebi ke ndenge naza boye naza nanga na ndako mobali nanga silisaka musala 16h ata soki na journée mobimba yo pe olingaka na okolia te olingaka ka journée mobimba otalaka télévision mais quand même cherche au moins ya ko s'organiser ata 14h30 okomi kobanda kolamba ozwa tana yo ba épices na yo ozotiaka na Thompson ba épices na yo ozotiaka na ngai ozo tuta na yo pondu na yo partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien
y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. famille biloko ya kitoko eumelaka nango te wana tokomi deja na suka penza makasi ya émission na biso ka ndenge na bando oloba bamama tobongisa cuisine na biso toyebaka ndenge nini aolambelaka mibali mobali azoya ntango aokóma na ndako 17h aokotaka boye ake kosechange parce que eza na mibali mosusu bamesana na bango kosechange bilamba bango moko eza na bamibali mosusu bayebi ke mwasi na nga nde moto alongolaka chemise sikoyo soki mobali asilisi kochange bilamba na ye ayebi ke ntango na obima salon deja fufu na nga ekozala na mesa mobali alie azwi pe temps ya kovandaka kotalaka television azwi pe temps ya kosololaka na bana na ye ekozala malamu kozela te ke no mobali akomi nde yo mama sikoyo okomi bambangu olambaka biloko ya mbangu eza bien te bandeko na nga bye bye.